Ya solo bande ko balandi radio télévision Kimbangiste mbote na bisno banso besika bozwami bana papa Simo Kimbangu. Lelo tozali na émission na biso tokobengango émission spéciale Papa Diangenda Kuntima. Pona nini tobengi yango spécial Papa Diangenda Kuntima ezali émission oyo tokotia kaka ba message spirituel oyo nzambe na biso Papa Diangenda Kuntima azalaki kolobela biso. Papa Diangenda toyebi ki azali nani azali mwana papa Simo Kimbangu. Papa Simo Kimbangu ye mokalobaki yango na 1910 kakobotama na 1918 le 22 mars. De le 22 mars papa Diangenda akikobotama. Elingi koloba ete papa Simo Kimbangu ami lobaki ke akobotama lisusu mpamba te ye ndenge tokoloba kazali molimo mosantu akotikala na biso seko na seko. Akotikala biso na nzoto oyo te kasi akotikala na biso na nzoto awanda kolata ba nzoto oyo tozali komona papa Diangenda pe tomoni papa Simo Kimbangu kiangani na le 12 octobre 1951. Kasi na mokola lelo bandeko balandira do télévision Kimbangiste ndenge na wuti koloba nazali ngai moko te nazali na ndeko na ngai mama na biso oyo tokobengaka mama Fifi Ndongala oyo toko animer na ye émission oyo tobengi spécial Papa Diangenda Kuntima pona koyoka ba message spirituel. Na yango na sima tokozala ndeko na biso oyo tobengi ete Papa Edi Zola Ndonga yende mutu asimbeli biso caméra na mpoka lelo pe na sonorisation pe na filmage pe ezali ndeko na biso Papa Amalfi Ndongala. Ya solo bandeko tokokene mbala moko na honneur ya ba papa na biso. Émission masoni tolobaka ngo ezali émission oyo kolobaka monena papa Simo Kimbangu pe libota na ye. Papa Simo Kimbangu abotaki bana misatu mwana liboso oyo abengami na nkomba papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel et papa Dialungana Kiangani Salomon pe papa Diangenda Kuntima. Na yango pona ko banda émission na biso tolingi liboso kotuna mama Fifi eta ya santé na ye mama Fifi mbote na yo. Mbote papa Lambert. Ya sole kozala kesengo mingi pona koyoka kayo pe koyoka ka mongongo na yo bat baza kolanda kayo opesa biso eta ya santé pona kolobela likambo ya message spirituel ya papa Diangenda eta na yo ya santé zali ndenge. Papa Lambert eza malamu penza surtout ke na mukolo tozolobela likambo nene ya papa Diangenda Kuntima oyo azali tata ya bana tata ya mokili donc malamu mingi vraiment na esengo. Merci ndenge to wuti koyoka pe toyoki basango ya papa Edi Zola Ndonga santé zali kitoko papa Malfi pe bandeko nyonso ya Ratelki Europe to pesi bino mbote pe santé zali kitoko. Pona ko banda tokosenga na biso totala nanu ndenge papa Kisolokele papa Dialungana papa Diangenda Kuntima ndenge bazalaki bomoko na honneur monene tozalaki kopesa bango tosengi na biso noso tolanda honneur oyo tozalaki kopesa na papa na biso bango misato tolanda honneur wana.
ya solo bandeko ezali esengo mingi mpona komona honneur ya papa na biso na centre d'accueil bango misato mingi babotami nsima bayebi papa kisolokele te, papa dialungana te, papa diangenda kuntima te, kasi nde na mokola lelo tolakisi bino na kati na émission masolo papa kisolokele, papa dialungana, papa diangenda kuntima. Kasi na mokola lelo tomonaki ndenge towuti koloba ke papa Simon Kimbangu alobaki akobota malisusu na 1918 dans le 22 mars. Mais bandeko mingi bakomi tuna mais papa yemoko papa diangenda aloba nini na place wana. Yango tokosenga na bino na biso toko kolanda interview oyo ba journaliste basalaki papa diangenda na likambo wana et puis na réhabilitation papa Simon Kimbangu. Mama Fifi na yebite na place wana pe na yebi tamsu poza na mwa likambo koki koloba na ntina na likambo yo papa Simon Kimbangu alobaki ko bota malisusu mbala mibale. Iyo lobini na place wana. Ndenge bakoloba kaka na uti na kanisa uti olobango ke tel fils et tel père. Papa la kisa ki monene e pamba te papa diangenda kuntima yeka ka papa Simon Kimbangu ya liputa yeka ka papa dialunga donc likambango likambo nzambe eza monene nzambe kati na bato. Ndei tozoba donc papa Lambert masolo ya papa tellement ça ramonene mingi tina moko to commenter belé ça donc ce qui to rolanda ka to landa yemoko ndenga koloba na biso likambango abalandi na biso bazali kolanda biso na mokola lelo na kati na émission oyo spéciale papa diangenda kasi tokosenga na biso nyonso tolanda ndenge nini interview elekanaki pona mituna ya papa diangenda soki ye papa Simon Kimbangu ou soki yete mais biso na bino to comprendre que ya solo ezalaki papa Simon Kimbangu ye wana kaka papa diangenda kuntima pe na mokola lelo kaka ye wana papa Simon Kimbangu kiangani soki ezalaki papa diangenda maloba na ye kokisamaki na papa diangenda seke pe maloba wana pe e kokisami na papa Simon Kimbangu kiangani tolanda interview wana. Est-ce que vous êtes papa Simon Kimbangu? Parce que hier, lors de la cérémonie, vous avez semblé le dire. Comment? Lorsque vous avez vu la médaille offerte à papa Simon Kimbangu, qui serait votre père, je dis ça au conditionnel, vous avez dit, retournez-moi ça. Vous voyez pas que ça se ressemble? Moi, j'ai compris, moi, que vous avez voulu nous dire que vous étiez papa Simon Kimbangu. Vrai ou faux? Oui, mes chers amis, je vous remercie beaucoup. Votre question elle est vraiment pertinente. Je pense bien en tant qu'homme vivant. Matériellement et spirituellement, je ne peux pas avoir cet orgueil de me déclarer en tant qu'homme vivant, matériel que je suis, être papa Simon Kimbangu. Je m'explique. Quand je disais hier que la médaille qu'on remettait à mon père, elle ressemblait totalement à la mienne. On a fait de mon père grand cordon, comme moi je le suis. Mon père, il est réellement papa, tel fils, tel père, tel fils. Donc si je prétends me dire être papa Simon Kimbangu dans le sens tel que vous le comprenez, je pense que ce serait vraiment de l'orgueil de ma part. Papa Simon Kimbangu, c'est un saint. Moi, je suis un pauvre homme. C'est pour cela que j'ai commencé par vous dire que, étant matériel et spirituel en même temps, et papa Simon Kimbangu étant en ce moment bien précis, spirituel, mais comparé à lui, c'est trop grand. Mais comment vous expliquez que vous soyez né le 18, enfin la date annoncée par votre père, si c'est votre père, si c'est pas vous-même? En 1910, moi je n'étais pas encore né. Mais mon père avait dit, je vais renaître en 1918. C'est un langage profondément mystique. Et comme tel, j'ai difficile pour vous le décrire, puisque c'est un langage à lui. En tant qu'homme vraiment spirituel, envoyé spécial. Donc il avait une certaine méthode d'expliquer des situations. Et moi, quand je dois dire que je suis papa Simon Kimbangu, aïe, c'est grave. Il est né le 12 septembre 1887.
Et en 1910, il déclare que je vais renaître en 1918. Il a eu des raisons à lui, en tant qu'homme spirituel. Quand je dis c'est un envoyé, réellement c'est un envoyé. Parce qu'il nous a fait découvrir beaucoup de choses. Ce n'est que par après que nous nous sommes aperçus que lui, il n'était pas un homme comme moi. Je le suis, moi et vous. Pourquoi? En 1921, le 6 avril, quand il a commencé son travail, ce n'est qu'en ce moment-là que maman nous faisait beaucoup de révélations. Maman nous disait, eh bien, voyez-vous, maintenant je découvre pourquoi tout le temps, votre père était sévère en lui-même, à nous et à vous autres les enfants. Sa sévérité spirituelle démontrait réellement qu'il avait au moins une mission spéciale que nous ne comprenions pas. Donc à partir de ce moment où maman nous expliquait que ce n'était pas vraiment un homme comme nous, il était tout à fait différent, alors ce n'est qu'en ce moment-là nous nous sommes aperçus, et là, ce père-là semble être un peu sorti de quelque part, ou nous sommes peut-être sortis, puisqu'il est né de Tatakoye à la Mamalouézi. Mais il a eu une grande différence à cause de ces procédés spirituels qui le détenaient, qui dépassaient notre imagination. Donc c'est pour cela que je dis, si lui il a dit que je vais renaître en 1918 et moi je suis né en 1918, je ne sais pas ce qu'il voulait dire parce que nous n'avons pas approfondi nos connaissances en lui interrogeant. Et papa, pourquoi vous avez utilisé un tel langage? Il a eu des raisons pour lesquelles il l'a fait. Sinon moi j'ignore ces raisons. Vous ignorez ces raisons, je sais que vous nous cachez quelque chose. Vous êtes tellement humble que vous ne voulez pas nous le dire. Mais nous vous disons que vous vous êtes révélé être Papa Simon Kimbangu. Souffrez que nous vous le disions à travers les exemples, à travers les miracles. Sikoyo, tokoti na likambo mosusu. Mais likambo ngo mama Fifi na kanta yo yebi yango na biso yo bongsaki nini pona kolobela biso na likambo to ko landisa après interview batunaki Papa Simon Papa Diangenda soki ye Papa Simon Kimbangu. Mais yo sikoyo après wana yo bongselaki biso nini? Ya solo merci Papa Lambert. Ndenge bozali kolanda bandeko balandi ya radio télévision Kimbangiste, tozali toujours ko continuer na kati ya émission na biso masolo o tozali kolobela monene ya Papa Simon Kimbangu na libota na ye mobimba. Ya solo Papa Lambert na mokola lelo to kolobela lisusu likambo kaka ya Papa Diangenda. Pamba te yende penza tozo lobela mokola lelo tata ya bana ndenge na uti koloba. Moi écoute tout là qui monene c'est pour azaki monene alinga ki azaki na souci ya moto mwindo to kende nango akena ngoti na suka ndenga lobike Diangenda kuntima ya solo lelo to awa ye to kolanda maloba na ya lobela ki biso mingi na tina ya moto moyindo azali nani amitunaki pe alobi ete to bwaka babiloko na biso nyonso pe to ya epai na ye pamba te ye azali libanga ya bomoi alobi azali banga bomoi soki to tiki mabe na biso to landi tata nzambe kolo yesu molimo mosantu nde ye akolakisa biso monene ya bonzambe ndenge nini ya kosepelisa bana na nde to landa na ma image biso moko to mona maloba oyo Papa Diangenda kuntima apesaki biso na mokolo wana. Papa toujours nzembo anda koloka kaya ngoma tina nini. Boy mana kuyima pe. Ntina isali. Alibana na gaibo ya noko. Mbogo yembela kana ndo. Kali mutu nani mutu mwindo otala ta mutu aje koli mingi pensa
c'est-à-dire soko salba étude koleka yo ezali débordé oza koyiba lisusu makambo oza kosala te toza kosilaka bango na balabala na biso wana moyen ya koleka lisusu ezali te tokokutanaka na balabala na biso yango ezali soko ezali te kilongo ezali soko ezali te ye atiki ndako na ye kitoko ye kuvandela yo awa yo ozali nani baye koluka yo moto mwendo mawa kobusana te nzela yango ezalaka mibale te esika wana moko kaka yo mwana tebe ozali mutu soko ndanga nini okoleka ndenge nini wana esika wana bakokendaka mbangu te okokenda 1 mètre à l'heure or que mutu aza kotambola na marche normal akusala 5 km à l'heure kasi mokolo wana 1 mètre à l'heure yango wana naza kotia bino esika naza na elikanisi mosusu te po ate nazala motu monene wana te ngai naza kotia bino esika moko ntina ezali po ate tosepela ngai na yo bolingi bosepela soko bolingi te kitisa motima makambo mazali koyela yo mwana na ngai mama na ngai tata na ngai nzambe asi akanisi yo asi akamati eloko wana apesi yo yango apesi na yo mutu pamba alunga na linguma na yo bato mwindo oyo aza koloba muntu mwindo atali mpe mutu atuniki na badoktora ndenge na ndenge me vraiment bamama na batata ezali mawa bosepela liboso tima na kopesa na bana na ngai ye na kulungola eloko na bino wana ya motuya na kopesa yango na liboto bakobimisa na mboma kitoko yango wana nayakusia bino esika moko bokabwana te bozala na bolingo oyo nzambe aza kosenga na biso tokolonga na biso dayer tosi tolonga soko bozala kozungaka nsima wana ezali fote na ngai te boreproche ngai te papa alobaki te bobosana wana te soko balobi na alongo na linguma na ya pampamba pardon mutu yo mutu azali linguma mpenza monene soko okufi kaka bayambi yo kuna bafunguli nzila tika nano bango basepela ntango tokosepela ekumi ndenge mosusu tozala mayele mwana papa tozala mayele mama ya papa tozala mayele tata ya papa eloko moko ezangi ezali te bayokoloba na yesu azalaka africain banda obutami ozalaki na mangumba wana mokolo nini okakedi kama ndenge wana nzambe azalaka moto mwindo ye nzambe azala moto mwindo ngai natuti madezo na ngai bongo ye nzambe akakuliaku madezo na mfumwa ye munsambo yokwa atumi makaya bune ale batina sani natuti nzambe ndo mekakala bobanga na bino teba mama tokosala nini tokolonga na biso tokosala nini
oyo biso bana moke oyo bokuwela biso kaka bowela nzambe na bino pamba te makambo maso ya kosala ezali na kati na bible. La bible ezali buku moko kitoko kuleka babuku bamosusu kokoti na kati na ndako na ye babiblioteki ndenge na ndenge kasi okoloka bible yango yakotia yango te pamba te ezali buku ya bana moke. Na kati na mikolo yoso nasa na esengo na ngai eza na ntina mosusu te pamba te namoni ete makambo na biso makumi penipeni mpenza ndenge nalobelaka ngo ndenge tata yalala alobi oyo babengami bakretien babwakeli yo mabanga mpasi babengami vraiment les grands chrétiens pamba te bango bazali na kati ngumba oyo yesu toujours azali tata nzambe azali eni mosantu aza na bango kasi babwakeli yo mabanga kasi bayebaki malamu nde yo otambolaka na nzela ya pamba kasi sikasika babwakeli yo mabanga. Solo bande ko balandira de télévision qui manque de ko continuer émission na biso bouti ko landa ndenge nini tozali ko sala émission yango kasozana bande ko na biso awa ndenge papa uti ko balika mona moto mwindo soki moto mwindo auta wapi melelo oyo lika papa Simon Kimbangu ekokisami na bande ko so ba mindele o tozali na bango elongo bakopesa bino bambote topesi na bino bolanda bango Bote bana Congo. Bote bana Congo. Bote bana Congo. Bote bana Congo. Et bote bana Congo. Donc bouti ko landa ndenge nini malo papa Simon Kimbangu ekokisami lelo oyo tozana kati na mboka moko na bango mwindo akokoma mondele mondele akokoma mwindo kasi yo mutu mwindo ebakango ke 3/4 ezali pai na biso eza pai ya bato oyo te. Donc pour la lelo tolanda suite à émission ce moment fifine to soko lobani ya solo esengo na komona bandeko na biso ndenge ni baye epai na biso poto bamona na bino balobi mbote bana Congo to koloba biso on peut le dire mbote bana Congo. C'est bon. Allez, merci beaucoup. Hein. Bon, à la prochaine. Ya solo bandeko tozali ko continuer na kati na émission na biso to bengi ke émission spéciale Papa Diangenda Kuntima. Nde na ntango oyo tokolobela bino na makambo oyo Papa Diangenda alobela ki biso tokote na entre biso ye alobaki likambo ezali ko salama lelo na kati na lingomba na ye mena tangu na kala azalaki koloba yango metozaki kokende nango makasi vraiment te kasi lelo tokoyoka Papa Diangenda nini azalaki kote ya biso na likambo oyo ya kopesa na ba bizu kati na ndako nzambe ya kolia ba shingom elateli na biso makambo so mike oyo papa azalaki kopekisa yango oyo ekomeli biso makasi kasi pona yango na mokola lelo tosengi mama na biso mama pasteur mama la révérende Makaya yende mutu alobela biso mwa moke na makambo wana nde sima tokolanda maloba Papa Diangenda Kuntima mama topesi maloba na likambo oyo touti koloba. Merci papa journaliste na maloba oyo sili kopesa nga pe na mutuna na yo ya solo makamu mingi tokomona ka ya mike na miso nzambe ezali minene lokola nzembo jetekia koyembaka pona nini tokotisi bizaleli mingi ya mokili na kati na lingomba une fois de plus eza koyemba malakati na nzembo likambo na ndenge papa lobela rango ya babus ya solo ezaleli na biso te
ezali etamboli na biso te. Nzoka nde biso na kati na lingomba oyo baza kopesa biso makambo nyonso ndenge nini tokoki kozalela à travers banzembo. Donc likambo kolia lokola shingom na ndako nzambe ekoyi komona na bakimbangiste te mais na moi malelo soki tolobi kaka toloba kaka dimanche tosala kaka enquête tokomona balei shingom tokokanga bango. Likambo kopesa na babise ya solo papa dange na lobelaka biso yango tango ayaka na 89 ke biso tokopesa na babise te. C'est vrai que likambo wana ekoma un peu rare, ekoma rare na loba emona na kapenza lisusu mingi te mais ndenge na wuti koloba bizaleli mingi ya mike ya libanda toza kokotisa na lingomba olie biso totambola ndenge bazali kosenga biso non biso toza kokamata makambo libanda to komema na lingomba mais tango nini tokoteya mokili pamba te tokoteya mokili na ezaleli na biso yango wana nde mayeba papa baza koloba na biso kobana na papa Diangenda pe papa Simon Kimbangu nganga na mokolo mwa lelo na o etali elateli na biso ezali mawa tozwa ndakisa kaka lokola mesh na miso na nga na viva yango mwasi ya gouverneur aba Kongo aye alaki na ba mesh na mutu aye kosenga papa akota na kindongo na moma ba aye kosala demande wana nga nazalaki na lisolo na papa nzambe na biso alobi na yoki na miso na nga pe na moni mais na moni na ba mesh na mutu te pona kolakisa gravité ya likambo wana meti lelo ezali mawa pona komona ete biso ba mama kimbangiste ti lelo tozana na esengo kotia mesh na mutu tozana na esengo kotelisa ba mbebo na biso motane tozana na esengo kosala makambo nyonso oyo batalibanda bazali kosala yango neza kopesa nzambe na biso mawa. Alors malamu to bongwana tolingi to kota na processus ya indépendance spirituelle ce qui papa aza koloba ke to se purifier. Qui dit purification égale respect ya commandement. Respect ya commandement bakimbangiste toyibe ba commandement ya lingomba na biso. Soki nga penza nazali mwana ya tata Simon Kimbangu na kanisi na kotosa. Soki tata na ngeza nango Simon Kimbangu ngangani te na continuer kosala o misala o eza kosepelisa ngai. Na ebite papa journaliste soki na pesi yano na mutuna nayo. Merci ya solo bandeko tozali toujours continuer toyoki mama pasteur ndenga uti koloba na biso tokolinga toyoka numa moke pa mama na biso mama Fifi Ndongala soki hier ko te soni na liloba wana. Oui, merci papa Lambert na moni likamba ko bakisa eza vraiment te mais soki tokoki kotia maloba ye moko papa Diangenda kuntima po biso mo to landa likamba ngo ko sala malamu mingi. Merci ya solo bo uti kolanda ndenge mama Fifi uti koloba na bino na biso bato tozali kosala ba émission oyo to sengi na biso no sto vanda kimia to landa nzambe na biso papa Diangenda kuntima na makambo oyo ya lobeli biso na ntina na makambo to uti koloba awa to landa ye na ba image na biso. Donc na lobi bino bozali ba kimbangi c'est donc bo lungula bakambo ma pays bino bolongui ou bien ma tribu ou bien makambo na tout le monde zele biso. Et puis ndenge na koka toko simana libada ale batatu komela masanga batatu kubina na babar bien na boîte de nuit wana zele soli biso ko kusala makambo ndenge wana ezali de kambo na biso te wana biso to sisi bipala donc esika na biso tosala fete na biso mbele kusala mais ezali te netokana na basika wana ezali ya soni biso kotaka te. Et puis mokolo mosusu nasalaki na kasete oyo pamba okuluta yake awa pamba te apesanga kasete wana naza na yango mpe meme awa na foto namonaki ta bozalaki na ndako ya nzambe bozali soko moto ayesima oza kopesanaka mwa balise ndenge wana eza malamu te na kati na ndako ya nzambe bopesana mbote na ndako ya nzambe ezali malamu te pamba te namoni yango na kasete yango wana soko ye nsima okotali moninga wana boyembaka na ye ekambo te pamba te bosi bokotine te na kati na ndako ya nzambe bopesana mbote te ezali mabe. Et puis bamama mwana mwasi nyonso tu okoti na kati na ndako ya nzambe ndenge bolatili bomusware na bino bolatilaka yango ndenge wana pamba te ezali tellement important na kati na mokanda matata nzambe ekumami mpenza kitoko mwana mwasi soko akoti na ndako ya nzambe ti mwa eloko awa partout mosusu ezali ouverte pardon alors wana ezali malamu te mokanda ma nzambe mpenza molungi wana ngai mwana mobali soko nakoti na kati na nzambe na ekoti na bebe ici otali donc la différence ezali esika wana na mokanda matata nzambe mpenza soko otali yango ezali kaka kuna
mwana mwasi nyonso tu il faut azala mpona ye abombi suki pamba te nzambe abongisi bino ndenge wana surtout bino bamama ndumba bantu bakubikulela biso nasala kujira etikali mukaba kosala mosala wana tikana na jonga na sasa pate totinda bato oyo bakoya kosalisa bino sware nako mwana makambo bakubima na pale mpamba te ezali normal na kisasa mwana nanga yazala kutelefona nanga yemi sikasikawa vraiment isengo nantina nini isengo pamba te bana na biso bakali kopesaka makambo moko ya somo tozalaka kuyiba tele makambo ndenge wana moko kusalama bato bakongwani miso bamoni ete solo malamu nde tolanda papa Simon Kimbangu. Ya solo bandeko towuti kolanda message spirituel oyo papa na biso nzambe na biso papa Diangenda Nkuntima auti kopesa biso moto na moto auti kolanda kasi makambo alaki koloba na biso tolaki kotiango vraiment en application te lelo esengeli na biso ndenge papa Simon Kimbangu kyanga nazali kopamba te papa Diangenda kaka ye moko papa Simon Kimbangu kyangani nde tokolanda susu maloba mosusu oyo papa Diangenda alobi na biso na likambo ezali kosala biso mpasi likambo na biloba loba matato lia lokuta yango nde ezali kosala biso mpasi nde tokosenga na mama Fifi oyo tozali na mokola lelo ye akoki kolobela biso na ntina wana sima nango ye akopase biso mama révérende mama Makaya. Mama Fifi na pesio maloba. Oui, ya solo merci papa Lambert ndenge ka outi koloba likambo na biloba loba pe matatoli na lokuta ya solo papa na biso papa Diangenda Nkuntima atelemelaki yango makasi biso moko tokolanda na bilili mais avant tolanda na bilili toyoka nanu commentaire o mama na biso mama révérende Makaya akopesa biso na esika wana nde napesi maloba na mama na biso. Merci mingi papa pe mama journaliste na maloba o bosili kopesa ngai. Ya solo likambo na biloba loba na biso bandimi eza likambo oyo moko na moko fwa sepesa ami pesa discipline po moto na nzambe azalaka mutu ya koloba loba te biso nyonso bakimbangiste po na nini pamba te na tango ba soirée spirituelle efungwami nzambe na biso alobi ete kimbangiste nyonso azali motei kidi motei azali moto oyo il faut ayeba kodonte monoko na ye. Donc biso tokoki kozala bato ya biloba loba te biso nyonso tozali na ba erreur mais na tango na yebi to na yokili te ya malamu na sala makasi na yekola na donte na changer ezaleli nanga pamba te kati na biloba loba molimo akolingaka makelele te na kati na biloba loba akobimisa makambo oyo ekotia yo mosika na nzambe na kati na biloba loba okokobimisa pe likambo ekobetisa moninga libaku. Donc ebebisaka kaka biloba loba ebebisaka molimo alingaka makambo biloba loba te na biloba loba okoya kotonga okoya kosala makambo ndenge na ndenge nzoka nde na kati na kotonga ekitisaka nguya ya molimo mosantu alors que biso bakimbangi to na besoin ya nguya ya molimo mosantu mais lokola toza koyeba te to koti na makambo biloba loba eza kokimisa biso nguya ya molimo mosantu ebongo mosala oyo tata aza kobongisela biso soki nguya ya molimo mosantu eza na biso lisusu te tokosala yango ndenge nini yango wana likambo biloba loba ezali mabe ndenge ekomami na mukana mwa nzambe biloba loba na nini na monoko lolemo eza eloko muke me moto etumbaka mboka etumbaka zamba ebomaka ebebisaka pamba te na maloba oyo nga na kobimisa soki na beti mutu libaku soki na koseli mutu makambo ekokende ti mosika mutu akomi na pasi to mutu akomi na makambo ya ndenge na ndenge oyo elongo nete nini lolemo. Donc lolemo ezali eloko o biso bandimi foto sala makasi to donte balolemo na biso po biloba loba ebimaka na lolemo molimo alingaka makelele mingi te molimo alingaka likambo koloba loba te yango na foto sala makasi to donte lolemo na biso. Ya solo bandeko towuti koyoka ndengi mama révérende auti koloba na biso kasi na kosala commentaire tenga inde kono papa Lambert makomimo na ndenge mama Fifi alobeli kasi tokosenga na biso nyonso ndenge tozali kolobela yango na bino na biso toyoka yemoko papa Diangenda oyo papa Simon Kimbangu alobaki na 1910 akobota mayambala mibale na le 22 mars 1918 papa Diangenda yemoko ayaki na mbala mibale pe papa Simon Kimbangu kyangani o aye na mbala misatu nde batali kote ya biso na likambo wana tosengi na biso nyonso tolanda papa Diangenda na ndenge azali kolandela biso nde tokosenga na ye moko papa Edi Zolandonga tiela biso na régie maloba papa Diangenda oyo alobaki na biso na ntina na biyoka yoka biloba loba tolanda.
biso bana nzambe tokozalaka na mwadika moko tokokaka kosala yango te biokaoka wana soko balubi boye kuna balubi boye kuna yo bandi kosala pe propaganda na makambo ndenge wana ezali mabe tosalaka makambo ndenge wana te biokaoka ezali ntango na yo bana papa Simon Kimbangu yo ozali tata ozala mwana moke ozala mwasi ozala mobali ozali tata pana nini yo si omesani na kotambolaka na yo ndenge bana nzambe bakotambolaka yango wana tosala mayele tozala mayele po ate biokaoka wane kobebesaka mbuka ya solo bandeko balandika do télévision kimbangiste touti kolanda ndenge nini papa na so papa Diangenda Kuntima auto lo baso likambo ya moto mwindo pe tolakisi bino ndenge nini bamindele balobeli bapesi bino bana Congo mbote Congo yango elingi koloba ke Congo Brazzaville Congo Kinshasa pe Congo Angola na yango tokozali kokontinue na émission na biso tokoyamba mama na biso oyo yazali metteur en scène na kombo ya mama Niclette Zola yende aya kolobela biso likambo oyo papa Diangenda atikaki epai na biso bandimi testament pona kolakisa ke papa Diangenda azalaki moto ya ndenge mosusu azalaki moto lokola ngai na yote papa Diangenda ngo azali nani oyo ayaki na nzoto mibale papa Simon Kimbangu kasi na le 2 janvier papa Diangenda alobaki na biso likambo atikaki testament na kati na bandimi na kati na lingomba na yango ekozala esengo mingi po ete mama na biso mama Niclette epai tokoyamba ye na mokola lelo pamba te ye azali metteur en scène kuna na groupe théâtral kimbangiste ya paroisse ya Paris Saint-Ouen te yende alobela biso ezalaki ndenge nini mama tozali kokenda mama Niclette mbote na yo mbote papa Lambert ezali sengo mingi mama Niclette na ndenge ondimi koya koloba liloba papa Simon Kimbangu awa kati na émission Masolo mama Niclette likambo yo ya papa lobaki le 2 janvier likambo papa lobaki le 2 janvier yo kolobela biso ndenge nini oyo papa atikaki testament kati na bandimi ke soki tozali susu na mokili oyo te mais yo lobela biso nano likambo yango bino na jetiki ndosaka ba théâtre wana eyalaki ndenge nini mama Niclette napesi yo maloba merci papa Lambert kaka ndenge outi koloba na tina na testament ya papa c'est vrai kozala mutu kati na mokili oyeba testament soit otikela batu kati na mokili bien kati na lingomba ezali facile te donc faut zala kaka papa Diangenda oyo azalaki ye oyo azali donc na tina na yango tokolobela yango na tango ya testament papa Diangenda ateyaki biso pe na suka na yango tanga amonaki ke programme na ye komi tango ya kokende apesaki testament na ndenge ya bango ya kokendela kasi mingi tozulaki yango na ndenge na biso to comprenaki yango mal na ndenge na biso papa Diangenda apesaki testament na bango azali na famille na ye azali na bana na ye mais atalaki ete testament wana ezali utile na bana na ye ndenge alobaki ete akoki kobota biso nyonso na bomoto te pamba te bakobenga ye monstre na yango papa Diangenda apesaki testament wana kobanda na bambuta na so ya lingomba nde bapanzelaki biso banso bandimi po tozala courant na yango pe atikaki bongo te abande toujours kobelela yango kati na mikro ete na mikolo mikoya tanto papa koluta kozala te tanto ngai papa Diangenda na kozala te tanto papa Dialunga na kiangani akozala te bakotika biso mais na tina ya nzoto tozali bandimi kati na nzoto ezali pasi to comprenaka na ndenge na biso to sosolaki yango bete mingi bazoki pe tanya kotuna teke papa kozala ndenge nini kasi tomonaki yango ete alobaki bien pe aprécisaki bien ke ya liboso bokomona kaka likambo ekosala makati na libota na biso ekozala nango kamwa nungu me ya mingi te mais oyo ya mibale nde komona mokili ndenge koningana mbe tomonaki yango tomonaki papa kulutu tanga kufaki ya solo mokili ninganaki me tango ya papa Diangenda toyebi bandimi
batango wana oyo bazalaka bakolo nazalaka mwana mokeme na yebi événement na ndenge nini ekutela biso na bitabe na mpunda na masina na tango wana vraiment ezalaki pasi mpona bandimi ezalaki pasi kotiola mpe kofingama na ndenge nyonso oyo esengelaki ke bafinga papa na ngenda apesaki testament na ye ya programme na bango ndenge bakotika biso mais na maloba na ye alobaki na biso ete bolingo mibeko misala yango nde ezali revenu complet ya Bible soki tosimbi yango pamba ti yango ndeke diriger mokili mobimba donc tozala kati na bolingo mibeko misala ndango ntango nyonso même papa soki mbokanga na kote ya biso bolingo mibeko misala totika te pamba ti ezali maloba oyo batata balobaka mpe nde bakangelaka makambo na bango yango toye kovivre ntina mokolo na lelo. Merci ya solo bandeko balandi bozali kolanda biso bouti koyoka mama Niclette Zola oyo azali metteur en scène kuna na jeteki ya Paris Saint-Ouen na makambo ya uti kolobela biso oyo ya papa Diangenda kotika testament kasi mingi bokotuna me papa Diangenda makambo mama Zola lobi azui yango wapi pe ayokeli yango wapi na sengi na bino na biso tozali koloba papa edi tila biso nano ba image wana po ete toko rolanda ndenge nini papa Diangenda alobelaki biso na mokolo wana ya le 2 janvier 1992 tolanda natango kuya soko tozali lisusu na mokili te pamba te tozali koleka toyaki mobembo soko bokotuna mais papa tango alingaka kokufa alobaki nini botala kaka manso oyo nakolobaka na bino mokolo na mokolo lobi nalobaki mokolo moyenga nalobaki mokolo nyonso tu nakolobaka maoyo nakolobaka yango wana nde ezali ekangile na biso bolingo mibeko misala ndenge nasi nalobili tozali bapaya mokolo mosusu papa kolo tokokenda obe papa mfuma longo obe papa mfuma mbanja tokokenda pamba te toyaki awa kotambola tovandi na bino bosi bomoni biso bosi bosololi na biso bolakisi bolingo na bino epai na biso bolesi biso bolatisi biso e bosali biyongo surtout ezalaki na biso mposa bosali biso yango lelo oyo ezali le 2 janvier 1992 bino boye ko souhaiter biso bonne année ya solo totondi bino botondi bandeko na ngai bazali te kasi tozali ya solo bandeko towuti biso nyonso tolandi na bokebi nyonso ndenge nini papa Diangenda alobi na biso pe testament oyo atikelaki biso yo mwana papa Simon Kimbangu batikaki testament oyo esika mosusu te batikelaki yango na centre d'accueil tozali ko continuer émission na biso donc na émission na biso ezali na ntina mosusu te sikoyo tokolobela likambo na ba jeune ezali likambo oyo papa lobaki ke ba jeune bazali avenir ya Lingomba loko bazali avenir ya Lingomba lelo oyo bana na biso bazali kosala makambo ezali komonana kasi loko nini tokoki koloba papa azali kosenga ke bana oyo tozali kobota ba jeune ya indeti ijiki biso so ba jeune kasi ba oyo biso toboti tosengi na bino bosala betide pamba te na mikoleko ya Lingomba akozala na bino besoin yango wana mama Niclette na yebi te soki yo kokolobani. Merci papa Lambert na tina na ba jeune pour na ba jeune surtout kat na Lingomba na biso to ebete papa Diangenda ta ona sabandya koloba ete ba jeune bazali futur ya Lingomba ndito yoka na slogan na biso donc biso ba jeune photo mi pesa na likambo oyo ya papa Simon Kimbangu pamba te biso tozali komona ete na mikili tozali tozali koteya comme papa Simon Kimbangu malgré tout na ne koti vraiment comme pas tellement mais tu ebi ke eta ngonga na yeko ko pe likambo ni tozaka na ngonga nango eke koma na bisika na yango pona biso ba jeune ya solo ezali pasi mingi pona biso surtout na betamboli na biso en tout cas nzamba sunga biso pamba te tozali bato o to ko présenter munene na ye munene Lingomba na ye partout na monde entier na tina na yango kati na ba jeune na kosenga ete vraiment
tozala vraiment motivé na likambo oyo ya papa Simoki Mbangu pamba te ngai ntango na bande kokola disons na kokoloba bamakambo mosusu tobande konéglige mokie kati na lingomba me tokomi na mikili ya poto ozomona penake grandeur ya likambo niveau ezaleli esengeki yo donc na ndimaka te ke un jour ke ngai nakokoma mpe metteur en scène mais ozomona ke tokomi yango mpo nini ozalaki na likambo wana déjà lokola ozalaki mwana mokie ntango okolo ozokola na yango le ntango mipesi na yango mala moko omoni ke ekomeli yo na yango vraiment na kosenga mama bandeko mingi ya bajeune to mipesa na likambo oyo mpona te nzela tozali kolanda ezali nzela ya lokuta te ezali nzela ya solo toyebi te soki nzela oyo te me toza wapi me toza bisika nini se rappelaka na mokolo oyo papa dange na sopaka makila na ye na mokolo oyo papa Simoki Mbangu andimaka bakanga ye oyo azali koteya likambo ya solo me andimi mipesa na pasi mpo na ntina na biso na ntango wana ya solo tozali kati na mokili tokonviaka mingi ya mokili na kosengaka na ye moko eskaka asunga biso vraiment tozala ntango nyonso na nsima na ye mpe te bakolandela na ndenge ya solo. Merci papa Lambert. Merci mama Niclette ya solo nazali na ntsai mpona koyoka makambo ozali koloba batu bozali kolanda biso bana papa Simoki Mbangu ndenge na koloba kango bana papa Simoki Mbangu ezali kaka te ba oyo bazali bakimbangiste non biso nyonso bana papa Simoki Mbangu kasi ba oyo boye na sima tozana kati na émission na biso oyo ebengami émission moko spéciale papa Diangenda tozali koyoka maloba ba message spirituel ya papa Diangenda na yango na tina ba gente toyuti koyoka mama Niclette Zola ndenge nini alobeli biso na yango nga mona alobeli mingi yalite kasi na kosenga na bino tolanda ba message spirituel ya papa Diangenda kuntima oyo alobeli likambo na bajene tolanda pamba te bokomona poelele etikali moke surtout vous autres les jeunes. Vous autres les jeunes, que ce soit une jeune fille, que ce soit un jeune garçon, maman, tata, bino vous allez na kilo moko kusekanate, pamba te yango iluba mina kati na mukana mabomoi. Soko bino boko bikola, soko boko butangumba, nakanisi préparation yango tozala kosala. Tokozala surpris. Tata yara la lobi était la première, deuxième, troisième, jusqu'à quatrième génération. Et après. Donc, le Kamouane est allé à yo. Et si quand surtout la fois passée, na Joaquin, ma professeur, à l'université Awa. Mais un professeur qui a fait ses études, toutes ses études en France, et qui donne cours à l'université de Rouen, en France. Il a déjà donné cours 11 ans. L'année dernière, au cours d'une histoire, eh bien, il devait leur parler de l'histoire de la France. Tous ces étudiants, attentifs qu'ils étaient, après l'avoir suivi, attentivement dis-je, et quand il avait terminé, il n'y a personne qui a applaudi. On lui a choqué par un langage en disant, mais vous êtes africains et vous êtes vraiment des malheureux. Pourquoi venir nous parler de ce qui concerne notre pays? Et vous n'avez rien à nous transmettre venant de l'Afrique. C'est une honte. Et toujours vous venez perdre notre temps en parlant de Napoléon ou parler de n'importe qui. Mais ce ne sont pas des gens de votre pays. Parlez-nous de votre propre pays. Vous êtes des malheureux. N'est-ce pas une injure? Eh bien, ce professeur, lui, il était choqué aussi. Parce que devant plus de 1000 personnes qu'il attaque publiquement, alors les étudiants noirs, ils ont dû se croupir pour éviter qu'on les voie. Parce qu'ils avaient la honte. Eh bien, ce professeur, nous l'avons reçu en Kamba. Et il a terminé par me dire, papa,
j'ai commencé à chercher depuis la France. Je dois nécessairement quitter l'Europe parce que j'ai étudié réellement chez eux. Et je leur ai donné raison. Mais j'avais tellement la honte et je ne voulais plus rester là. Mais puisque mon devoir m'obligeait à ce que je reste sur place, mais j'avais décidé de rentrer au Zaïre. Depuis que je suis au campus ici, je parle. Et je cherche quelque chose qui nous appartient. Et la chance m'a souri d'apprendre le kimbanguisme. Depuis l'Europe, j'ai rencontré certains amis kimbanguistes qui m'ont parlé de l'église kimbanguiste. Mais je n'avais pas tellement prêté foi. Mais je suis arrivé au campus, j'en parle au professeur, et bien les professeurs qui me disent, si tout le monde était comme ces gens-là. Mais faites vos recherches vous-même. Vous allez découvrir les réalités. Eh bien, c'est pour cela il est parti dans le Bas-Zaïre et il ne s'est pas contenté de rester simplement dans le Bas-Zaïre, il a cherché à découvrir Nkamba. Alors, quand il est arrivé, il était accompagné d'une dame française qui a travaillé longtemps au Sénégal, je pense qu'au Mali, je pense qu'en Côte d'Ivoire. C'est une Française. Et puis accompagné d'un autre professeur qui est ici au campus et qui, vous le verrez ici. Eh bien, ils sont venus me voir. Réellement, j'ai eu un petit moment de leur entretenir. Alors quand je leur fais visiter notre temple, rien que les réalisations que nous sommes en train de faire là-bas, ils étaient tellement enthousiastes. Réaction: ah papa, où est-ce que nous allons construire notre propre université pour qu'on ne puisse pas aller se moquer de nous? On doit nous traiter comme des imbéciles, malgré l'intelligence que j'ai. C'est moi qui leur donne cours depuis 11 ans. Et j'ai fait sortir beaucoup d'étudiants qui sont devenus des grands hommes. Mais on me traite encore d'imbécile, alors je dois fermer la porte. Je dois venir habiter Nkamba. Parce que c'est ici où je trouve quelque chose à transmettre dans le monde entier. Non simplement en France, où j'ai étudié. Maintenant, je serai tout fier de repartir en France et je vais leur parler de l'histoire de Papa Simon Kimbangu. Malgré que je suis encore maigre dans ses connaissances, mais je serai profond. Parce que je vais tout faire pour rester à côté de vous, papa, puisque vous allez arriver à Kinshasa. Dès que j'apprends que vous êtes là, je viendrai tous les jours chez vous à la maison. Parce que cette honte, c'est fini. C'est lui là du moins. Parce que souvent, nous sommes habitués à cette saleté d'accepter les injures. Parce que nous nous sentons incapables. Aujourd'hui, tous les habits que je porte, je peux être beau. Mais cette beauté, je pense que c'est l'homme. Après avoir péché, ils sont allés se cacher dans la brousse. Aujourd'hui, avec le mauvais héritage que nous avons eu, eh bien, je pense bien que ça ne nous aide pas. Bien au contraire, ça nous laisse là. Et nous nous ferons toujours dominer par les autres. Ouvrez vos yeux, les jeunes. Vous êtes ceux sur qui nous comptons. Non simplement au sein de l'église Kimbangis, mais dans toutes les nations du monde. On a besoin de vous. Vous autres, surtout en tant qu'Africains. Vous avez une mission spéciale aussi. Parce que si nous devons toujours nous contenter de recevoir, eh bien je pense que ceux qui nous donnent, ils n'auront aucun respect vis-à-vis de nous. Donc cherchez par tous les moyens à vous découvrir. Les soirées vont nous aider. Je pense que quand je vois le nombre de fidèles
qui ont été baptisés dimanche, eh bien, c'est une véritable démonstration. Et que le bon Dieu nous a aidés. Et il va continuer à nous aider. Ne soyez pas un hypocrite. Ah, puisque ma famille demande à ce que je puisse aller aux soirées, et je vais aller là-bas. Et vous allez vous faire baptiser parce que les parents le demandent. Ne vous en faites pas. Décidez-vous vous-même. Montrez-vous que vous avez tout le poids de demain et d'après-demain. Donc si vous allez suivre, puisque vous êtes en train de vous plaindre, ah là ça ne va pas, essayez vous-même, au lieu de faire n'importe quoi, essayez de vous-même pour que vous puissiez améliorer plus tard. Mais préparez d'abord cet avenir. Si vous ne le préparez pas, ce serait une honte pour nous. Mes chers amis jeunes, je m'excuse beaucoup. Bolé Misangé va jeune. Kimbangi soye. Tozali ko continuer kaka obele émission na biso émission masolo. Ndenge na kolobaka yango bino no suboyebi ke émission Papa Lambert makomi makopesa kezali émission oyo kolobaka obele masolo monene Papa Simon Kimbangu pe lingomba na ye. Na yango ni tokoki koloba tokoti na likambo to wuti kolanda papa Diangenda ndenge ye alobeli likambo na ba jeune et puis apesi exemple na biso ba jeune toyoka sonité na kati na makambo émission oyo yali kaka obele spécial Papa Diangenda toyoka ba message na ye tozonga Papa Diangenda Kuntima Joseph tata na biso te ya biso bana na yo pamba te toyoka ki yango bien te tango banaki koloba na tango wana mais siko tolingi yo moko siko papa po yo ozali okozala po kotika okozala kobele kozala yango Papa Diangenda papa na biso te ya biso na likambo ya non violence tolanda. Et nous sommes sûrs et certains que les autorités peuvent compter sur nous. Les Kimbanguistes ne vous décevront pas. Les vrais Kimbanguistes, je dis. Parce que les Kimbanguistes sont nombreux. Il y en a qui se disent être des Kimbanguistes. Mais par leur comportement, vous aurez toutes les facilités de le distinguer. Nous n'allons pas vous décevoir. C'est notre pays. Nous ne sommes pas à l'étranger. Même si nous sommes à l'étranger, mais les Kimbanguistes qui vivent à l'étranger se comportent dignement. Comme tous nos jeunes qui sont venus de France, de Belgique, de la Hollande, d'Allemagne, d'Angleterre, du Canada. Eh bien, je pense qu'ils se comportent très bien. C'est pour cela que je n'ai pas de reproches à leur faire. Et surtout de leur initiative. Vraiment, je suis très content. Et je vous en félicite. Et nous en parlerons quand nous serons à Kinshasa. Ya solo bandeko balanero télévision Kimbangiste tozali kaka na kati na émission na biso ndenge papa Edi Zolandonga azali kotindika biso siko na suka émission toyebi ke maloba Papa Diangenda ezali tellement ebele moyen tokoki ko lakisa bino nyonso mbala moko ete pamba te toyebi ke na télévision tango ekozalaka obele tango ya nango tokomi na suka émission na biso kasi toyebi ke Papa Diangenda alataka nzoto ye moko atunaka na bandimi Papa Diangenda na tangu na kala ye alobaki atunaka ba musicien na kunzulu ngai na kovandaka na mokoto numéro combien ba musicien bazongisi numéro 87 Papa Diangenda alobi na numéro wana ezali nde mukolo oyo ngai na kotika mokili oyo mais pona olobake na vandaka na numéro 87 po yo mutu ya mokili olobake mokolo wana nga na kotika mokili oyo fozala nzambe pamba te Papa Diangenda soki totali bien 87 elakisi nini 8 na 7 elingi kolobake 8 ezali jour 7 ezali mois donc le 8 juillet donc 87 muta ndenge wana azali nani mais yango ngai lelo na memeli bino bokomona katango nyonso tokozalaka na mama na biso mama Fifi Ndongala o tokosalaka na kati na émission masolo kasi lelo bomoni mama Niclette Zola o azali metteur en scène ndenge na uti koloba yango natali kozongela po ete makambo oyo ezali nde ya bango bazali kosalela biso mikolo bazali kolakisa biso yango na kolela wana na mpasi wana yango tomonaki ke tozwa mama Niclette aya pote alobela biso mama Niclette ya solo mokolo oyo Papa Diangenda atikaki biso kaka te mbala moko teke atiki biso pamba te na centre d'accueil
tango banani église à Moon bayaki na centre papa tunaki na bandimi kaka ye na bandimi bolingi na kende be na kende te bandimi tozongisi ke papa kende na kende be na kende te papa kende kasi na kokende na nzoto oyo te to comprena ke eloko moko te mais maman Niclette pour voyage à papa pour alongwa na Kinshasa ayati na Genève atika biso ezalaki ndenge nini maman Niclette na pesi yo maloba. Merci papa Lambert. Na yango tokokende te ke to banda ne bandeti na suka toko banda na bisika papa tika ki biso po akende na Genève. Papa Fumalongo apopraki voyage na ye po na kokenda Genève akenda ki mbala moko na Genève te ya bandela ki bongo na Brazzaville. Tanga kataki ngambu na Brazzaville koma ki na kati ya Brazzaville abosana ki costume na ye pamba te ya tinda ki babongisila ye biloko na ye nyonso valise na ye nyonso costume na ye ezanga te kasi bango babosana ki costume na ye na tango bakomaki na aéroport papa atunaki soki biloko nyonso ezalaki ya kobongama balobi nyonso papa eza ya kobongama na nsima nango ayesi bango abakosi na nga mpe ezali na tango wana base rappele ke non papa veste etikali papa alobaki na bango ke bozali obligé ya kozonga Kinshasa po ete boke kozwila ngai abakosi na ngai batata bamama fozala mutu wana fozala kaka ye peke ezalaka ye. Mais maman Niclette na tango wana papa bazalaki na aéroport mais ye air avion ekokaki bien nani ekokaki te ou bien ezalaki ndenge nini po ete azongisa susu mutu na Kinshasa po akende koluke akende kozwa abakosi na ye. Na tango wana bazalaki na aéroport papa air ya avion déjà ekokaki kasi lokola azalaki na posa ya bankosi na ye papa ya wana uti kolobaki fozala kaka mutu wana tolanda bisika papa wana makamni na sala kati na Brazzaville atindi bakende kozwila ye abankosi na ye na nsima na yango papa wana tanga kati ngambo ya Kinshasa air ekoki efo avion edekone kasi tomoni au test pardon aye koyebisa papa dangenda ete tango esi ekoki papa dangenda agangaki ayebisi ye na mongo makasi ke ekodekone te soki ngai na lobi te ezaki miracle pe kati na biso toyebi te mutu moko boye azozela ne ka soit disant inconnu mo boye azozela ne kaka avion pe air ekoki ayebisa bango ke non air nene ekoki te eza facile te toyeba mutu wana azali nani mpona biso azali nani pe azalaka nani mpona biso tomoni en tout cas bavoyageur bazalaki ebele bazocomprendre te avion komi retardé mala moko na nsima na yango mala moko ntango kaka papa wana oti Kinshasa aye Papa Mutamba oui na tanga ikombo te Papa Mutamba voilà ntango kaka Papa Mutamba sili kokoma mbala moko tomoni bongo baaffiche mamoko babengi bavoyageur nyonso ke ntango ekoki mpo badekone bakende nde tomonaki Papa Fumalongo bakende kokota nde akendaki mbala moko na Genève na nsima ya mikolo nde toyoki koyoka sango ya papa na biso oyo epesaki pasi kati na biso kati na mikolo kati na mabota na biso kati na lingomba mobimba ke papa asili kotika biso kofingama mpe kotiolama tala pasi na mokolo wana papa Lambert nayebi ke na ntango wana nayebi te soki ozalaka journaliste eka obi ozala nano musicien oyebi degré ya pasi ndenge ezalaki kati na biso bana na papa basular bagangi babimeli demba bagangi balobi na ndenge na bango oyo esengelaki ke bafingaki bana ya Papa Fumalongo basufraki na mokolo wana mingi pe kondima na bango etikalaki ka mokolo wana balongwaki kati na lingomba na yango omoni pasi bisika biso bana papa totelemeli to se rappeler na mokolo wana yo muto simbaki kondima na yo malgré tout kofinga mezalaki na ngonga wana yo simbe kondima na yo po obunda nango na mokolo na lelo to ezalaki ni Papa Lambert. Merci maman Niclette ya solo bandeko balandira de télévision Kimbangiste to uti koyoka maman Niclette ndenge nini a relater biso histoire likambo wana ndenge zalelaki papa Diangenda kolongwa na ye na Kinshasa Brazzaville Genève tuki na riko zongela moke tomona ki botes bamoni ke mutu pamba mutu yazana elongi azana ba cicatrice na kati na elongi. Comment ça se fait que mutu pamba oyo akende ko retarder vol pona nini abosane loko na ye na Kinshasa babandi ko finga papa mais papa alobaki na bango ke papa Diangenda soki nano
tangu nango soki na pesite pote ngamu na pesa kama makambo nyonso nde to monaki ndenge ni na kat na tarmac akutanaki na président Lisuba ndenge akutanaki na batu mususu biso nyonso toyebi yango e papa Diangenda otesa finga alobaki na yeke akuna ntumpa ngai na yo ata okende wapi yo kolekela nzela nini okolekela kaka na liboso na ngai kala mingi te tomonaki hôtesse mama na biso na hôtesse baya kolongola ye musala na meki kolanda histoire na ye akomaki koteka na zando ya mongali e aumelaki te mama wana akufaki akenda kokutana na papa esika ya komona ke papa Diangenda azali nzambe kati na biso na yango bana papa Simon Kimbangu tokokende mosika te tokolakisa bino mwa moke pamba te mingi balobaki papa Diangenda ba ndenga zali wana na cercueil na ye bati mabanga oh mwana Congo bolandi ma message nyos papa Diangenda na to uti kotela bino pona kolakisa bonzambe na ye kazaki nzambe kati na biso na yango totala nanu ba image oyo ndenge nini papa Diangenda azalaki na ndenga tikaki biso na Genève na ndenge nzoto na ye elongwe na mboka Genève eye na Paris ngai moko nazali koloba na bino papa Lambert nazalaki na kati na délégation wana e na ndenge pilote azali ko déclarer que kilo eleki mingi na kati na avion biso nyonso tomonaki yango na ndenge tokomaki na Kinshasa mabanga babambaki biso nyonso na ngai mpe nazwaki yango kasi lokola nalobaki ke papa Diangenda atikaki elaka na le 17 juillet na 1972 tango tokendaki retraite ya liboso retraite spirituelle alobaki na biso na alobaki ba jeune bozala lokola mama Mikala pamba te mama Mikala asa longi na ye akangami na musala oyo bozala lokola papa Ndangi bango bakangamaki na misala oyo biso pe na sengi na bino ezala pasi ezala bisengo tala papa Diangenda alobaki azali Moïse te melelo papa Diangenda azali tozali na ye na kati na biso papa Simon Kimbangu Kiangani tozana ye na kati na biso nani ngo ayebaki ke papa Kolo salobaki ke Molimo Mosanto akotikala na bino seko na seko biso tokanze ke Molimo Mosanto akokufa te nani ngo nzambe alobaki ke foko zonga mais Molimo Mosanto azali kosala baba jeune na ye papa Simon Kimbangu papa Diangenda papa Simon Kimbangu Kiangani na yango bana papa Simon Kimbangu to wuti komona mayeno so balekaki to komi na suka émission na biso to yebite mama Niclette soki likamba suka zana ngo kokolo bana biso pamba te to komi na suka émission na biso nde na pesi yo maloba soki pe bambote ezali koki kopesa mama Niclette na tikeli ba mama loba tamsuso kopesa mama na kin kuna mbote ayoka mwana na ngai pe akende na bwaka ye boyete mais akeko sala mosala ya papa Simon Kimbangu atali kopata kosanga papa Simon Kimbangu mama Niclette na tikeli yo maloba. Merci papa Lambert. Pona likambo suka na koloba pona commentaire nanu ya auto tuko sala pona tina na papa Fumalongo. Ya solo na bisika moko ngeki na loba mena kenaki moi vite. Biso ba mokili to comparer papa Fumalongo na bandenge belé. Ba misusu ba lobiki azali mo lobile ya Nzambe ya solo. Ba misusu ba benge prophète. C'est vrai. To kanisa to tala pe bisika mokolo na lelo. Ba auto zali ko benga ba prophète. Nani si abikola makambo oyo papa Diangenda sala kati na biso. Bien nani oyo prophète oyo amona na kati lelo ndenge papa Diangenda azali komona na toti ko sala confusion Nzambe azalaka toujours na makambo na ye oyo asala nde to yemba ete Nzambe alakaka tango nyonso libota moko boye ava sala likambo na ye donc na moment na biso Nzambe ayako bota makati na biso po mate kolo Yesu pe po bandima ezaki nango facilité lelo to komi koganga Yesu e banditi suka mutu na tozo comprendre pe Yesu ngoti mais biso ba congolais soit ba africain tozui chance ya koyeba monina papa Simon Kimbangu oyo azali ko se diviser tout le temps kati na biso azali ko tikala te banda ya na loposo azoko kozonga te aye kati na so libela toyeba monene ya papa Fumalongo azalaki nani pe azali nani kati na biso na bisika wana vraiment totika ko différencier tant tozoyeba ko différencier te ke nani o comparer na nzoto na yo na ye mais yeba spiritualité na ye azali nani liboso na yo. Merci beaucoup pour na commentaire pona ba mbote en tout cas vraiment maman Zanakin oui maman za Kishasa na biki na minute da Brazzaville mais na pesi maman nga Cécile Mombo bambote belé bisika zali soka zio kazo la émission oyo na pesi ya nga Clairette Tusonga
ye azali surveillante napesi bambote ebele napesi papa na ngai Maswamina Makani ye na molongani na ye mama nayebi ketanga otala aseka deja napesi ba grand frère na ngai baya kingi baya papi kamanda baya na ngai nyonso bakuzina na ngai nyonso bakuzina na ngai nyonso bandeko na ngai nyonso nalingi bino mingi en tout cas napesi bino mbote ebele surtout na bosanité nzambo abatela nga tongo butu petango nyonso oya sala ke nakumana bamboko ya ye kaka eskaka ye kaka napesi papa mbote ebele bisiko vandi ngai mwana yo ozali komona ngai merci papa na oyo nyonso osala kati na ngai bapromese na ngai nyonso okokisela ngai na oyo nyonso nasenga yo merci nzambe na ngai merci papa napesi mpe baconseiller na ye nyonso mbote baconseillere na ye nyonso mbote bisika nyonso bazali na yango nasengi merci lisusu papa la mère na ndenge ozwi ngai tosala na yo émission nayebi ke eza mbala liboso soki esepelisa yo nazali ntongo nyonso liboso na bino merci vraiment. Merci maman Niclette na ndenge outi ko pe merci na balandi bana papa Simon Kimbangu to pesi bino merci pe to komi na suka émission na biso ni to koko bakisa eloko ya kobakisa ezali te ndenge to wuta ki kolobake soki na makambo to wuti koloba tozali bato moko to mibale betisi mabaku pamba te toyebi ke tozali bato to kosenga bolimbisi kasi ya liboso to pesi na d'abord merci na yemoko papa Simon Kimbangu kianga ni pamba te ozali nzambe ya banzambe ozali kolakisa biso monene na yo kasi mokili ezali koyeba yo te mingi pe famille mobimba ya Ratelki na pesi bino mbote nde na mokola lelo ezalaki ya bino ndeko papa Lambert Makwemimo na lisungi ya papa Edi Zola Ndonga maman Niclette na yebite soko so longolo banini na bosani famille na ngai te na bosani famille na ngai na yebike bana jeteki partout bazali ba Holanda ngai na pesi na bandi nanu na komi na ngai o ebimisa ngai lelo maman Niclette Zola mwana bino na yebike papa apele bisika bazali papa babi papa viki bisika bazali botala mwana bino na pesi komi na ngai bana jeteki nyonso ya njili na pesi ba mbote bele kama na ngai na din chwela na pesi mbote bisika ozali motema papa fisiko na pesi bandeko na nga baza na ngola jetiki Luanda nyonso bambote ebele mpona leka kuna bayo yokazuwa bapesi bango mbote ebele en plus na pesi jetiki Sainte mobimba bambote Saint-Denis jetiki wayebika za mwana jetiki ya bino ya mwana bambote na bino. Merci maman Niclette tozongi lisusu tokomi na suka émission na biso nde tomoni muta akambi biso na mokola lelo asimbi caméra oyo bino suboyebi tokokoloba kombo na ete papa Edi Zola Ndonga mobile mama Judith yende mutasimbi caméra nde mbote na mama na biso azui moi contretemps mama Fifi Ndongala pe Amalfi Ndongala bazui moi contretemps pona kosisa émission na biso kasi mbala sima tozoko sala émission na biso mosala pa Simon Kimbangu toko continuer yango pona mokola lelo na sengi na bino nyonso bana pa Simon Kimbangu botika la malamu nde tokutani na mbala sima merci au revoir. Otika koima lima bombanga elokute isengo na bino ezali yandi bela oyo nzamba bongisela bino utakala atako mikakatano ezali konyokola bino bana bokolonga atako mikakatano ezali konyokola bino bana bokolonga otika koyimayima bombanga elokute isengo na bino ezali ya libela oyo nzamba bongisela bino utakala atako mikakatano ezali konyokola bino bana bokolonga atako mikakatano ezali konyokola bino bana bokolonga bozali libota oyo nzambe apona botala ndenge mokili eyini bino bandimi bazali mingi na mokili mpona nini bango balingi bino te
bilembo na bino na bilembo na bango ekokani te bana bozali libota oyo nzambe apona botala ndenge mokili eyini bino bandimi bazali mingi na mokili mpona nini bango balingi bino te bilembo na bino na bilembo na bango ekokani te bana